Bino moko s'abonner belé na chaîne moko, chaîne kitoko, talaka kombo, couleur d'origine. Maman bilenga boy zalaka na couleur d'origine. Talaka ka boss de boss. Crispin Lenga, mon thème est Fleuris. Maman, asali site kitoko, après ce combat kitoko, couleur d'origine, après ma kaboma belé. Bon s'abonner. Bon santé. Merci beaucoup. Bana Kinshasa, bana partout, bana États-Unis et pourquoi pas Europe, Océanie, Africa. Oh, tozali une émission na biso to bengi yango École du savoir. Kelasi yaboyebi. Kelasi yaboyebi na français zali École du savoir. Oh, émission na biso oyo to kitara pona koyeba, to kitara to komona biso to kotambola. Toko bandako tuna mutu question moko commune quartier makamutu toko tuna en tout cas émission na bino yango bo s'abonner massivement bo partager lien oyo na baninga mususu eza malamu et lelo tozali bongo na commune ya Kasavubu tozali bongo na coin na croisement ya Chabalisala to telemi to ye na commune ya Kasavubu to tambola mwa mukie to mekempe koyeba commune na biso ebandaka kosala mamukolo nini commune na biso premier bourgmestre azalaka nani commune na biso eza na combien de quartiers commune na biso ekangama na ba commune nini tozo balancer micro na biso moko na caméra na biso tozo meka kotuna batu tozo meka kotuna ba natif ya Kasavubu tozo meka kotuna batu oyo ba vanda na Kasavubu pe bazo continuer ko vanda na Kasavubu tozali bongo biso moko te tozali bongo na bokasi ya papa Crispin Lenga. En tout cas, mbote na bino nyonso kuneska bozali na États-Unis to tombeli bino mingi ya boboto. La force tranquille. Babi na bombi kombo na ona olobate yi balobi bango tu baleli. Nga bongo muto bomoi na telemi kombo na ngai Likan Pinzi. Bomesa na ko benga ngai Likan papa vilain e ko sala ngai bien. Ngombo nenga na lingaka yango wana. Kitoko eza mabele. Poyenda ndimaka bosoto na biso andimaka buzoba na biso yo boya mabele totala o cercueil no ekende wapi o tambola wapi donc nga nazala nga vilain na ndimi na nga na tikeli beauté mabele yo soko za bogar na sepeli nao yepe kuna soko za belle fille na sepeli na nga nazana nga bogar preuve kuto mona elongi na ngai balubi Crispin Lenga couleur d'origine TV Crispin Lenga couleur d'origine TV chaîne na bino ya shika yango wana papa mbote mbote papa journaliste bolimbisi papa tozali bongo couleur d'origine TV tozali na posa toyeba commune ya Kasavubu na biso oyo non tout d'abord tobayina na kombo papa kombo nani ngai kombo na ngai papa Sakade papa Sakante papa Sakade papa Sakade donc ekonda Sakade ndeti Frank Lassana bandaka koyemba. Merci beaucoup. Voilà. Papa, tolingi toyeba obotami na Kasavubu to oye koya na Kasavubu. Na botami na Kasavubu. Obotami na Kasavubu kol na Kasavubu. Oui. Merci beaucoup papa. Tozana posa koyeba. Na komi na Kasavubu. Premier bourgmestre zalaki bongo nani? Premier bourgmestre zalaki yemoko Kasavubu. Ah bon. Merci beaucoup tolingi toyeba lisusu. Est-ce que koyi koyeba ba commune oyo ekangami nzinga na commune ya Kasavubu okoyeba ba commune yango nyonso? Nakoyeba mate wana nako tanga kaka ndambo loko ya côté na biso boye voilà tukuko zwa yango Kalamu ngiri oh lingwala te même banda bon wana nde na suki na koyeba te nayebi te frère Leusa ah merci beaucoup papa mbote na biso kombo nani ngai papa Claude oui papa Sakade alobi ye asuki wana papa Claude babe sika ya moninge suki ya moninga mususu e bakisami soki okoki kosunga biso poto yeba commune ya Kasavubu ekangami na ba commune nini nzinga na yango na Kasavubu tokangami na ba commune tokamani tel que commune ya Kalamu tokangami na Ngiringiri tokangami na Lingwala tokangami na Bandal. Ok, merci beaucoup lobi Ngiringiri commune ya Kalamu Lingwala na Bandalungwa. Donc na commune ya Kin donc 5 communes mobimba oyo ekangami na commune ya Kasavubu. Question mususu ezali tolito eba
commune ya Kasavubu ezana combien de quartiers? Na Kasavubu tozana 7 quartiers. Oui, togoye ba kombo nango. Tozana quartier Gambe, quartier ancien combattant. Tozana quartier Katanga. Tozana quartier Lubumbashi. Tozana quartier Onel 1, Onel 2. Tozana quartier Loja. Tozana quartier Salongo. Bon. On a ebina nu yangwana. Ah, balubi Crispin Lenga couleur d'origine TV. Crispin Lenga couleur d'origine TV. Chaîne na bino ya shika yango wana. Merci beaucoup papa Claude namono sungi biso penza makasi. Est-ce que peut-être koki koyeba te commune ya Kasavubu et salama na anini? Bon, année ba créer Kasavubu, commune à Kasavubu. Bon, na koyeba te. Ah, est-ce que tokoki koyeba ndako liboso o etongama na Kasavubu peut-être? Ni rien. Avenir liboso pe banda kotonga. Avenir liboso banda kotonga. Do avenir liboso pe no batonga na Kasavubu to bandi kotonga nguna avenir oyo. Te na éviter. Ah, ça va, merci beaucoup. Ils appellent ma bête toute fois pour approfondir kaka boye binabiso lisusu. Toza lisusu na posa kotoye ba commune na Kasavubu eza vraiment na ba wende boni. Commune peso ki ba kombo na ngwe zali to tanga yango. Commune na Kasavubu toza na wende moko a. Wende moko wenza Gambela. Ah, donc wana wenza munene nde ya munene ya Gambela. Donc à part yango wenze mususu ata ya mukeza te à part ba parking. Mais wenze pendo babi marché oto na ona Kasavubu ka Gambela. Oh, to éviter que to koki koyeba commune na Gambela eza bongo na ba école officielle combien auto bengi be école ya l'état eza combien na commune ya Kasavubu? Ouais. École officielle Lisala, Loja, Laïque, na Kaonel, na Christeroy. Bonjour Jean Coach. Na foyer social. Ah, okay. Na Liproka. Donc na commune ya Kasavubu tozali bongo na 6 écoles officielles. Donc étant batonga ki baeba ki ke to cha 6 écoles officielles po bana ba kokabongo kotanga. En tout cas, merci beaucoup Papa Pierre. Papa Claude, pardon, Limbisangaï, tana mutu to tamboli pe mingi. Papa Claude, merci beaucoup. Merci beaucoup Papa Sakade et Konda. Na rappelé sous Franck Lassane. En tout cas, merci beaucoup Papa. Papa au pesi biso kombo te zape mabete pona koyeba ka kombo. Bon papa monsieur le journaliste kombo nanga papa Kanda Bernard. OK. Ah, ça va, on a papa Kanda Bernard bango bazali bongo ba natif ya Kasavubu. Bango bazali bongo ba couturier ko mona ka modèle ba otonga na oke lengi ya otongisa déjà lamba awa. Donc ina moni sika na ya otongisa lamba na ngai lobi o na dondwa na ngope lisusu na TV. Ah, balubi Crispin Lenga couleur d'origine TV. Crispin Lenga couleur d'origine TV. Chaîne na bino ya shika yango wana. Oui, bonjour papa. Bonjour. Excusez tozali bongo équipe ya presse ya chaîne couleur d'origine TV. Tole karabongo na YouTube lelo tozana commune na bino ya Kasavubu awa. Tozo leke sika moko moko tozo tuna tolingi toyeba. Commune ya Kasavubu esalama na mbula nini? Commune ya Kasavubu premier bourgmestre ezalaki nani? Commune ya Kasavubu premier ba quartier liboso ezalaka nini? Eza na combien de quartiers? Eza na combien de wenze? Eza na combien des écoles? Nde yango tolingi toyeba mais avant tokota na masolo okoyi kopesa biso identité na osoki tokoyi koyeba. Identité na ngande. Kombo na yo? Kombo na ngai Sébastien. Babenga nga na balabalo chef du quartier. Ah, chef du quartier. Bien que dans ce sire et la kisi pena mutu oyo ayebi commune pe quartier oyo. Voilà. Quartier oyo bien. Oui papa. Papa chef du quartier. Tolingi toyeba. Commune na Kasavubu et salami na mbula nini? Bon commune na Kasavubu tongo biso to bota makana no ezalaka na kombo ya Dendal. Ozomona na Dendal wana tito vandi Mobutu tango yeko zo pouvoir na ba 65 yende mtu ayaki ko changer ba makambo tie comme na commune ya Kasavubu na ba 65 wana. Ah, ok, ça va, merci. Toutefois, papa a pesibiso oye ayebi. En tout cas, merci. Est-ce que tu as combien de quartiers à la commune ya Kasavubu? La commune ya Kasavubu tokoza na quartier, 8 quartiers. Ouais, tu as bana ba kombo na yango.
toa na quartier Onel, toa na quartier Katanga, toza na quartier bakartier mosusu nde kimanga mingi ya. Ouais, wana eza pena compréhension makasi, faut comprendre pour mutu nyonso te azalaka na habilité ya kokanga eloko nyonso. Tokoki koyeba na commune ya Kasavubu toza na combien de wenze awa papa chef du quartier? Bon, na commune ya Kasavubu namoni ke ba grand wenze oyo toyebi eza neti Gambela. À part Gambela toza na Masimanimba pa ba parking ezalaka mingi onga namona ke ba wenze nde yango wana. Ah, ok, ça va, merci beaucoup papa. Tokoki koyeba bourgmestre liboso oyo abandaka kokamba bongo commune ya Kasavubu kombo na ye ekoki kozala nani? Bon, bourgmestre liboso nayebaka ye te mpo nga mpe nazalaka nano mwana moke me namona mingi mpe baleka yango namoni ke tili oyo toye kokoma na mama bebe climatiseur me tokuti na bango ebele bamisilokwanaki mwana moke nayebaki bakombo na bango te. Siko tango yo botamaki na ba tango yaki na 60 obi na année 69 ok na 69 tango yaki bourgmestre oyo kutaki kombo nezalaki nani na 69 wana? Papa Silu andoza na Irebu na kota commune pe kaka wana. Ah, commune papa Silu andoza na Irebu kota commune. Voilà. Ah, balubi Crispin Lenga couleur d'origine TV. Crispin Lenga couleur d'origine TV. Chaîne na bino ya shika yango wana. Toliko yo ba école officielle to pe ba école ya l'état to pe ba école publique awa ezali bongo combien na commune ya Kasavubu? Na commune ya Kasavubu toza neti na ba école tokoki kobanda kotanga neti laïque Saint-Louis toye Dialanda laïque Christ Roi Missioni bon presque na komona yango wana. En tout cas, merci beaucoup. L'essentiel tozo kozwa kaka oyo esengeli tozwa po bandeko oyo bazotala biso bayeba. Est-ce que koyeba na commune ya Kasavubu quartier nini nanu babandaki kotonga liboso? Bon, na commune ya Kasavubu quartier oyo babandaki kotonga liboso na monike ezali quartier Onel. Alors, na commune ya Kasavubu quartier liboso babandaki kotonga ezalaki quartier Onel. Ouais papa soki koyi kosunga biso yebisa biso commune ya Kasavubu ekangami na ba commune nini na nini? Bon, commune ya Kasavubu ekangami na Matungwe Ekalamu Kalamu Ngiringiri Bandal Kitambo na Lingwala. Donc ekangami na Kalamu Bandalungwa Kitambo na Bandalungwa Kitambo kota Kankokolo na Lingwala na zona Kishasa yango tokangami na bango. Donc avenir c'est sali combien de communes? Après 5 communes et Kanamina commune il y a Kasavubu. En tout cas papa, merci beaucoup papa chef du quartier. Nengo bi kombo ba surnomo ya mwana chef du quartier. Ola kisi biso pena ke oza chef du quartier, oyebi pena commune attaque nyonso yebite. Mais l'essentiel oyebi na 100% pesi biso moins 80 à 75% na oyebi. En tout cas bandeko biso wana tokomi presque na suka émission na biso tozali kokoba kaka tozali ko continuer lisusu ko kende toyeba o ezali bongo toujours moumbu na bino likan pinzi nazo bunda kaka po émission oyo ezala kitoko tozo bunda kaka po émission oyo toyeba mingi eza bongo école du savoir kelasi ya boyebi tozali ko bunda donc à suivre. Ah, balubi Crispin Lenga couleur d'origine TV. Crispin Lenga couleur d'origine TV. Chaîne na bino ya shika yango wana.
Balubi Crispin Lenga couleur d'origine TV. Crispin Lenga couleur d'origine TV. Chaîne Nabino Yashika yango wana. Merci beaucoup ezalaki bongo moumbu nabino likani pinzi na émission na biso kelasi ya boyebi. Tozalaki bongo lelo na commune ya Kasavubu. Esika to bandaki ko tuna mituna mutu na mutu bandaki ko pesa biso eloko o ya yebi na commune ya Kasavubu. Ngonga eleki mwa molai o ezali ya sukate kasi ezali ya yambo. O ezali bongo première partie émission na biso, deuxième partie pe ezali. Na yango na koki koleka te sans que na remercier ba o nyonso basali te ngai na telema liboso na bino boye. Papa Crispin Lenga azali bongo na États-Unis motema ya mama Fleuris. En tout cas ba mbote na bino le boss Crispin Lenga yo balobi oza mystique. Ba obi yonde moto simbi États-Unis mikolo penga na yebi. Toko kende bongo musika te kaka na kati ya États-Unis on a tout monde les nouveaux mariés Dolce Mambi motema ya mama Judith. En tout cas tobosani binote papa Desar Kiboro na motema ya mama Blandine Bompemo. En tout cas tozali wana pona bino. Bopesa biso ba conseil, bopesa biso ba remarque nyonso tokozwa yango o ezali chaîne na bino. Ouais, boss abonné na chaîne oyo massivement vraiment oyo robosa na teke za bongo likani pinzi mutatele miliboso na bino. Chaîne oyo eza chaîne ya masolo ya malamu. Chaîne oyo eza chaîne oyo eleki ba chaîne tout na YouTube. Eza na chaîne moko te ko kokana na couleur d'origine. Talara combo couleur d'origine TV. Et alors c'est que ma solo ya bien be émission oyo boko s'épanouir malamu ezali awa. En tout cas awa ba théâtre, ba cinéma, ba documentaire, be émission épanouissement oyo boko zala décité na chaîne na bino couleur d'origine. To bengi yango couleur d'origine parce que za chaîne originale, ba image originale, nyonso eza original na chaîne oyo. Na lobi na bino eza likani pinzi mutazolo bana bino. Boya na gauche, boya na droite, biso tozali, tozo garder kaka bande na biso. Shagi mavoka super mec yo yebi na kati ya États-Unis. Oh papa Ras Kazieme, na lobi okozala desite po tunaki mingi mais émission yango yeye. Na yebi ke na nga sikepa na bango mais deuxième partie émission où beaucoup comprendre pourquoi Likana Kotima sur la TV, pourquoi Likana Zana d'origine TV, pourquoi d'origine TV ezo sala makambo batumsu bazo salate. Toloba na bango ba olala, ba welela ki mingi. Précisa mabe. Biso to okende malembe neti nkoba. Malembe pe to okoma. Tant to okoma bo comprendre. Pourtant to bandi ko kende bo moni. Mais RP to okoma to comprendre. Donc merci beaucoup. Tozalaki bongo na commune ya Kasavubu bomoni deuxième partie nango ezali tokolanda mbala ya sima. Bino moko s'abonner belé na chaîne moko, chaîne kitoko, talaka kombo, couleur d'origine. Maman bilenga boezalaka na couleur d'origine. Talaka ka boss de boss. Crispin Lenga, motema ya Fleuris. Maman, asali sita kitoko, apesi komba kitoko. Couleur d'origine, après ma belle, bon s'abonner, bon sentir.